Alléluia. Bandeko na nga napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi ngai mama Deline oyo eza deuxième vidéo nazosala na ngonga oyo nazopartage na bino vidéo oyo eza vidéo deuxième vidéo si nasala déjà vidéo moko nalobeli makambo mangwele oyo tali yango te tala vidéo wana nalobeli makambo mangwele o siko na ena lobela makambo o nzambe atalisaki nga pe alobaki na ngai. Nzambe azala na biso, Saint-Esprit azala na biso accompagner nga na video oyo, azala na ndeko moko na moko pe okolanda video okolo azala na biso na kombo tata mwana pe ya molimo santu. Ngai mama Deline na uti ko partager video nde na uti koloba pona makambo mangwele na lobi deja kuna. O siko nazoloba makambo nzambe atalisa nga bandeko na nga tokotaki jeune retraite pardon tokotaki retraite tosaki mabonde na biso ya 7 jours tobimaki après ka nde ezalaka po bamabonde nde ezalaka ozo continue ka bapriere nde nzambe pe atalisa asu makambo ebele nde nzambe ayaki kotalisa nga makambo oyo na koyebisa bino avant nakende koloba oyo nzambe atalisi nga nazoyokisa bino nano audio moko nazwaki avant quelques jours ya ngai namona makambo wana oyo nzambe atalisaki nga nazwaki audio opoka na accompagnant awa na makambo oyo nzambe ayebisaki ngai nazotiela bino audio yango eza ya mosali na nzambe aza évangéliste ye mutatindelaki nga audio oyo tozoyoka yango après koyoka yango nde na koyebisa bino naotiela bino yango epuis naotiela bino na réponse na nga napesaki ye mpo nga naloba mingi te donc naotiela bino audio ya ndeko wana aza mosali na nzambe oyo asambelaka nzambo ya solo pe en tout cas atindelaki ngai makambo nzambe atalisaki ye nde naopartage yango na bino mpe na réponse oyo napesaki ye après nde naloba na bino makambo oyo nasaleli mpe ya video mpe oyo mpona explike bino makambo oyo namonaki tozoyoka. Bonjour ma sœur Adeline, c'est bien moi l'évangéliste Michel Banfumo. Naye na message oyo mpona kosenga soutien na yo naye bongo na kombo ya nzambe tata nzambe mwana pe papa mokolo molimo santo pour naza na kosenga soutien ya yo na groupe na intercession parce que ça fait quand même 3 fois au Seigneur azolakisa ngai ba situation concernant France, une fois l'année dernière et cette année 2 fois déjà que Seigneur azolakisa ngai que la France a été frappée. Donc mboko to vandi fois France ezaki frappée par une bombe venant de la Russie. Yango nasengi soutien il y a un groupe d'intercession pour que tout le monde de la Lilongo, que c'est un colère que la biso mawa, a épargner France dans la situation parce que pour l'instant, nous avons tout le monde mboka yango te, tout ça na mboka yango, malgré tout ça bonga po to zonga na mboka na biso, mais il faut quand même ko bonde na mboko nzamba pesi biso parce que situation ça fait 3 fois Seigneur azo la situation yango. Yango na ebi yango na bengi na benga yo na senga soutien ya yo na couple na intercession si ensemble nous pouvons intercéder pour la France. Donc nous avons besoin de cette situation ngelo bateki toza ba meilleur ou toza ba parfait toza pire. Non, c'est parce que azo la situation pour te to bondela pour te alongo na likambo yango. Pour ça nous avons besoin na bisoté que to bondela pour la situation te koksama dans sa souveraineté à Rosalango Yemoko, sans même qu'on prévenir qu'on la station de Bandoto. Tant on dit à la station d'Oto, le baïté, à Zoko Senga Bisso, to bonde là, à responsabiliser Bisso en quelque sorte, to bonde à pote, to le la mawanaye, pote di kamwane longwa. Tous les prophètes à malerte, le quoi Jonas, prophète Jonas, et qu'Enzamba tigné dans Ninive, à l'Ebisso, Babon habité dans frappé Ninive, il y a Fania Karamaboko, à Karimaboko, et Enzamba frappé. Donc moi to bonde pour na mboko yo to vande mboka nzamba pesi biso ete kolo alongo la situation oyo yango na yeko senga secours na yo na groupe d'intercession so boko bonde là
comme côté un sujet on a ma bonne délit parce que préoccupé ngai et comme un fardeau et on a préféré na loba pour tenir se dégager la responsabilité ensemble ba bibi tout ça ba intercesseur au kona pour dibiso toujours bon dépend na mokimo bimba ensemble tout be ko lela mawa na nkolo pour te yezu akoyokela biso mawa tata molimo mosanto alongola likambo oyo oyo ezolingi koma na mboka France. En tout cas kimia mokonzi ya nzamba mpungutu lendo mvulizi kimbangu papa jemo kimbangu jangenda kiangani ezala na biso nyonso pe likolo ya mboko France. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Toyoki ndenge alobi. Aza pasteur église à réveil. Mandeko. Aza pasteur église à réveil. Pasteur évangéliste. An église à réveil. Nzambe amona biso. Vraiment, biso batoto sambela na kombata. Boyoki na kombata tata mona pe amolimo santo. Mabonde na biso mataka. Donc nzambe asunga biso. Donc likambo oyo ye alobi. Alobi bien, alobi ke nzambe a révélé biso makambo. Ngale na tala, le na lobaka makambo ya France. Na ebite so ina neni, je crois 2022 so na bosante. Le na lobaki makambo ya France, nzambe ataise nga France ezokweya. Na ebise ki batu nga na bito bonde la bande ko nzambe soka la exili likambo eza poto bonde la po épargner yango. Le batu ba zongse nga ba retour na tali ba commentaire nga na bi bato bakoza na raison. Omoni nzambe lera azolakisa biso makambo oyo ezoya na bamboka oyo na ba France partout na monde entier na oloba bino oyo atalisinga na ndenge alobeli nga yango. Ndenge azolakisa makambo oyo ezali ke po Bible lobi ke loko moko te yaka esi prendre bana na ye. Po esi prendre biso te. Po esi prendre biso te. Donc mususu to yoka réponse na ngana pesa ki pona loba mingi ate po bobi ngana kolo koloba kote koloba nzamba fongoli koloba kati na nga donc vraiment donc to yoka réponse o ngana pesa ki po to na loba mingi te. En tout cas, j'espère que vous avez bien biso pe toza bien nzamba zo batela nzamba bateka mo baklipa mike mais ça va nzamba zo batela tokozaki pe na retraite lokwa pe na retraite tozaki vraiment na droit kosola libanda te mais mo muke kaka na bande koyoka ndeka ba audio ya bato na ndo yoka kaka bona répondre sima nde ya on répondre na okaki audio tindele nga pa rapport ya makambo nzamba atalisaki mpona mboka oyo France. Donc bon nzambe kaka ayebi makambo oyo tozo vivre lelo pe oto vivre totanga yango deya na Bible na Apocalypse eza na makambo mosusu tokoki kobondela nzambe alongola eza na makambo mosusu tobondela kaka edaye ata toloba nzambe longola futo bakaka mokano na ekokisama po eza makambo mosusu po toleka etape mosusu foka makambo boye esalama nde boleki na etape mosusu ozomona nde boleki na etape mosusu nde ka Bible baba guerre bamambo ebelebele ekosalama na temps oyo ya suka epuis ntango tozomona yango deja ekomi deja presque donc yango wana tozobondela kaka mokano neka esalama message oyo ya bato mpona France ke makambo ezoya to guerre to eloko mona France nzamba atalisa ngo mbalebele na bato ebele mbalebele nga nazwa ngo je crois nayebi te so na nini nabeta ngo mpe deya na ba YouTube kale nazwaka ngo nabeta yango mpe na YouTube le nayebisi bato na YouTube nzamba ayebisi nga France ezokweya boye epuis après wana le nabetaka nka na YouTube nde après naye kozwa baretour ebele bato bayaki kotindela nga mosusu ebele na mindele na bato ebele balobela likambo France oyo ozomona ndapre nzamba ayaki koloba na nga ke makambo nge esama ya France nge eza mabe makasi me adozango esalama esama so na lolenge oyo ekoka ekosalama te mpo kanda na eza likolo ya mboka oyo ozomona soki adozango eza kaka mpona biso bana na ye soki mpe akolongola yango ye mo kaka aoyeba
biso tobondela kaka nande opesi mpe message bonakisi mpe bandeko mosusu tozala na bango mpe message yango biso tobondela kaka nzambe mokili oyo mobimba makambo ezoleka na mokili oyo monguna azokana kosala esalama te so monguna moto aokana France bombe koya po eboma bato bakufa po azwa makila wana mpenza tozokoanila yango esalama te mais so eza nango kaka nzambe moko apermettre mpo likambo moko boye esalama wana ka ye moko kaka asala mais abosana biso bana na ye te po ye moko alobaki ke na temps oyo tokomi ata mabe ekomi place oyo ozali mais so ozotambola na obanga ye ezwa yo te ozomona donc tobondela kaka nzambe moko asala kaka oyo amoni eza bien mpona biso bana na ye donc yango kana ngai naloba ntoka nzambe aza na vraimen yango mo bibelobelo mo te yaka sanke nzambe arevele bana na ye yango moni ngai nyonso kala todeménage na ndako tozali nao naboka bamai nazalaki nao avant na okuba mai wana somba babidon ka totiela bamai kande nzambe abaki oka problème babidon ya na ndako natia mai te nalota bandoto mpona babidon ekota mai nde natiaka mpe babidon na bamai apres toyei kodeménage donc natiaka mai esalaki inane na babidon wana ya mine babidon ba 20 litre esalaka inane na nini wana apres toyei kodeménage le todeménage na kamwe kuma yango apompe ezalaki bien ebeba kutu te ate eloko ebeba te ezalaki très bien abi donc mai mpe kokumela nango nde toyei na ndako oyo babidon mosusu nabwakaki babidon mosusu nayaki na natiango na balcon oyebi ke nzambe aloba na nga okaka biso babidon eza vide otiango mai te babidon afo ezala na mai donc nzambe azokoinsiste ntina yaki kotia mai na babido yango nde nzambe aloba asu te nde naloba boye naza na mai na nga mpe na balcon naza ta fo ya ata na ba 12 bido ya ba 20 litre natia mai kuna na ba 12 bido wana moko naza nango eza 200 tono a 220 litre non mpe natia mai te bolimbisa ya 220 litre non natia nango mai te eza na wana mpe navaki na otiango ka mpe mai ozomona donc nzambe vraiment alingi ke biso bana ye tozalaka ata na réserve moko ata ya moke na ndako mpo makambo ekoyaka ke place tokozala okao problème eye place yo ozali ozanga eloko ya kosurvivre te nango nzambe abaki ata moke so oza nango ya komultiplie mais so oza nango te eza mwa mpasi okosouffrir ozomona donc vraiment nasepeli mingi na message oyo nzambe azokontinue koloba donc tobondelaka vraiment mpona france yango biso toala france yango nzambe yeboko ayebi ndenge osala mpona biso bana ye oyo tozalia torapelaka ye kaka bon bandeko wana natieli bino message oyo ya évangéliste Michel azwaki oyo atindelaki nga na réponse oyo natindelaki ye natieli bino mpo nga so na bino abeta su okona kokotisa su mambo ebele na oloba ebele oyo nga nauti kozwa siko awa ezalaki ndeni moto okotaki retraite naye komona ke papa nde na répondaki ye évangéliste Michel atindelaki nga audio oyo tozalaki na retraite wana tozalaki na droit ya kosolola te na bato na libanda mais okoyoka audio na yo na temps moko boye okoyoka ba audio nga na bondela vraiment ke nayoka ba audio po esala nga soki nakoti retraite le nakobima esala nga whatsapp etondaka makasi esala mabe makasi nde yango wana na lobai na nzambe ke nakoki koyokaka ta ne fiske ba message mosusu na WhatsApp mpona kodimnango mwa ndambo boyeboye nde nayokaki évangéliste Michel atindelaki nga surtout ba message ya bato oyo naza deja na bakombo na bango na répertoire na ngai donc nayebi ke ya kotinda nga message moko te eya koperturbe temps na ngai ya prière akotinda nga message moko mabe te ozomona nde esika sikoyo nayokaka surtout ba message ya bato oyo nakoma bakombo na bango na répertoire
mpo nayebi ke eza message moko te ke edérange nga esala nga mabe moko boye ebimisa nga na présence ya nzambe. Voilà. wana eza basekele. Ok, tokende makambo oyo nzambe atalisi nga. Donc le tobimi na retraite après les jours ka totisei mabondeli nde na bandeki korépondre bato esika na répondaki évangéliste Michel. Eleki na asi 2 ou 3 jours nde nayi komona bandeko na nga mokolo yango butu mobimba nazolota ndoto nazosola na nzambe azotinga oh Seigneur nayebi te so na bina banda oyebisa bino bandoto nyonso nalotaki donc esala mobulu makasi mais nazoyebisa bino kaka oyo nakoki koloba le nécessaire ya genre bandoto yango ezalaki ndeni. Naza exemple na France guerre ekomi na France. Guerre ekomi na France do na biso ezaki somo. Siko biso le to déménager na ndako tokoti biloko mosusu totiaka na box, totia na box na biso. Box na biso eza 5 minutes na awa na makolo. Totiaki na box kuna siko biloko mosusu na tia kuna pe biloko na ngai ya ba réserve o na sacha misusu eza kuna. Do na ndoto na ngai ya liboso na loti guerre na kati ya France bolandanga bien. Guerre na kati ya France yindi makasi biloko akolia ezate. So nga biloko ndambu nazaki nango me nazaki na besoin pe susu ya biloko mosusu ndeti ba tomati ba biloko mosusu ezaki te na ndako. Siko ezaki na box et puis réellement pe na physique bo biloko wana eza na kati ya box na biso. Ya 5 minutes na awa. Mwai ya kobima kokende kozwa ta biloko na box ezalaki te. Na ndoto na nga wana. Mwai ya kobima koke kozwa biloko na box ezalaki te. Guerre moko do ozomuna ba balle perdu na libanda. Donc okoki ko imaginer te. Donc kangami na bandako. Pendant quelques jours na bandako to bandai ko bimate mais ngai na telenganaki po nazaki na mwa biloko na ndako mais biloko mosusu nazaki na ngope besoin na sala ta mwa pati moto tia tomati ezalaki te na ndoto nanga. Siko tomati siko nazalaki nango na somba mais eza na box wana. Donc biloko mosusu nazalaki nango besoin na ndako eza te mais enayebi ke eza na box. Donc ndoto moko lokwa réalité. Nde après le naiko susu mkaboy le na susu mkinzamba nanga de no moni zwa biloko no nyonso o tia na box kuna ba biloko no ya ba réserve ba provision oyo tia na box kuna yaka nango na ndako esika ozali de na susu ngabia bon alobi wi yaka nango na ndako po tango makambo ezo ya na mboka oyo yo ekuta ona biloko na yo esika oyo ozali esika obino bozali esika biloko na bino ezala wana nzamba lobi na nga boy na kibomoto mbala moko ezaki vraiment na olota bandoto nazolamuka nzamba lobi na nga ndito nde mutu mwa aza na kwiti ya pongi kwiti mais nazo grave bandoto wana nde mbala moko après naye kozonga suna pongi nde na bandisiko kolota ndoto ngai nazwi eloko moko boye eza na nini tiete biloko na kesiko na box wana nazwi babiloko nazozwa biloko nazotia na eloko wana bapusaka pona ya nango na ndako siko nazoloba siko na nzela ngabi naye kozwa biloko o po guerre ezoya na mboka o ya France ekuta ngai naza na biloko na nga na ndako ekuta nga naza na biloko na nga na ndako nde naye kosusumuka bongo eleki nango après na lali naye kolota su ndoto naza na mboka moko boye na mboka na mbala moko guerre ebandi taka guerre ebandi le guerre yana ebandi après sikoyo na ndako yango tozalaki biloko ya kolia ezalaki te na ndako yango na mboka yango tozalaki bandeko nayebi te soki mboka nini mais ezalaki mboka moko ezalaki France te. Guerre ebandi tozaki na ndako moko biloko ya kolia eza te nzala moko tozolela penda na bato tozali na bango wana nayeba pe te banani tozolela siko babi moya kobima libanda eza te babali perdi moko okoki koimagine te na libanda donc moi ekuta ata kutu soko bimi bato nyonso bakangi bandako na bango biso tozolela na ndako tokolia nini na bana tozali na bango na ndako wana tozolela pende eloko ya kolia eza tata mai ya komela ezalaki te
nde na ye kosusumuka boye pongi nga abi nzambe na kuma na kolota ndoto naza place moko abi na nga Deline wana ndoto wana oyo loti wana nzambe ndeka na esike bino ezali bandoto ata 7 bandeko na nga abi omoni oyo loti eza na mboka oyo bango bazokanisa ke na mboka oyo bato oyo bana na nga oyo baza na bamboka mo baokanisa ke na mboka bazali baza protege guerre ekoki koya te na mboka wana donc batiaki bareserve te batiaki biloko ya bareserve te donc nga nde nga nazalaki na ndako wana eza kaka nde nzambe explike nga azotalisa nga makambo bato bakovivre abi wana eza mboka oyo bana na nga bazali bango bazokanisaki na mboka bango bazali guerre ekotikala kozala te guerre ekoya te na mboka wana yango wana batiaki mpe bareserve te na bandako na bango loko batiaki bareserve te na bandako na bango moni makambo baovivre boye bakosufri makasi bakozala na eloko ya kolia te mingi bakokufa a cause ya guerre te me bakokufa a cause bazalaki na reserve te na ndako wana bazalaki na reserve te na ndako wana yango wana omoni na lotisi yo ndoto oyo nga bia bonga na binga na tiaki ba reserve na nga na ndako naza nango abi eza yo te nazo explique ofozala mayele o comprendre ke na explique ndoto oyo loti na loti sovo omona bana na nga ba o bazana ba mboka o ba okanisa ke guerre ekoya te batie ba reserve te donc guerre eko si prendre bango bakokufa na nzala bana bango bakokufa na nzala bazana eloko akolia te po batiaki reserve te wana ekosila na explication nango bandeko na nga so na yebisi bino nzambe na likolo témoin butu mobimba nazozalaka a place guerre ezali nazozalaka a place guerre ezali naye kose trouve place moko boye na ndako moko boye na mboka moko nayebi kutu te mboka nini mboka na wana ezalaki guerre kutu te ezalaki tremblement de terre ozomona lolenge bandako ezokweya tozotala na fenêtre bandako ezokweya boye biso tozalaki protégé tremblement de terre makasi na mboka wana biso tozalaki protégé na bato tozali na bango na ndako nayebi mpe bango te après kimi ekoti tremblement de terre esili kimi ekoti biso ndako tozalaki ekweyaki te mais totia porte tofongola porte ezofungwama te tosala boye porte bloqué moye fungwama eza te tozotala na bafenêtre moye tosaute eza te tozotala mpe boye doki bato doki oza na place akotia lokolo te na libanda nde après bazoba ke bofanda kaka place bozali na bandako après quelques jours bato ya leta bakolongola bakobongisa banzela bato basurvivre nde bakobima après quelques jours mais toyebi te combien de jours oyo bato baosala mpo babima nde biso siko na ndako wana esika tozalaki eloko ya kolia eza te tobandi koloba na bato tozali na ndako wana esiko tosala ndeni balobi quelques jours tofanda na ndako mosala na lobi non nga na ofanda na ndako te bongo bana baolia nini bana baolela nzala nga funa bima nga bia tobimi osomba eloko wapi atobimi okobima ndeni tofongola porte tobima toluka toke kobetela ta bavoisin porte soki bango mpe babiki so baza ta na eloko olia bapia biso tobima ta toluka ta na bandako ekweyi wana so biloko akolia ezali wana tolokota ta biloko akolia moye ya kobimela te porte eza bloqué so mpe mire moko ekweyaki wana ebloqué biso na porte wana donc ezosengaka mpo tobima fo intervention ya bato ya libanda baya kobimisa biso sikoyo balobi ke par rapport oyo bazoloba na nini bazobelela tozoyoka ngo babi ke tofanda nano esika tozali bato bazosurvivre bayebi te combien de jours oyo ekozwa mpo babimisa biso libanda toza na ndako wana tozolela na bana nzala tokolia nini naye kosusumuka nga bi tremblement de terre nzambe abi eza na mboka oyo batremblement de terre ezoya bato oyo bazala na bareserve te na bandako na bango ngai nzambe nakobatela bana na nga oyo batambola na obanga nga na obatela bino contre batremblement de terre contre baévénement nyonso eya na mokili me bana nange ebele bakokufa mpo
batiaki ba réserve te bazana eloko olia te abemo lokwa na ndako oyo ozali wana oyo lotindo tozali babiki mabe moko te kweli bango malgré tremblement de terre ndako eningani me ndako ekwei te mpo nini baza bana na nga na bateli me eloko ekoboma bango ezali mpo bakozanga eloko ya kolia bandeko na nga malamu kutu aye nakufa na nga na tremblement de terre mire efini nga pour na finani na nga nakufi mbala mo ke nakufa na nzala bozomona ke nakufa na nzala eloko akolia eza te wana le nalamuki nde nzambe aexplike nga ke eza na bamboka mosusu tremblement de terre ekozala ekosalamela boye bato na nga bana na nga bakufaka mpo batiaki bareserve te yango yebisa mutu nyonso esika azali atia reserve na ndako voilà ekoleka nazongi lisu na pongi bandeko nanga nase etrouve susu nde nayebisi bino ezalaki ata different nayebi kutu te do nzambe alobaka na bavo ebele aloba na bafason ebele so alingi aexplike biso makambo claire alakisa biso na bafason oyo mpo ezalaki claire makasi nase etrouve su na ndako mosu na mboka moko boye na mboka na mbala moko guerre moko oh non wana penda tokutanaki na libanda tozomona basoda no liboso nanu balobi guerre ezoya guerre ezoya boye tokima tobandi kokanga bisaka babi tokima leka toni tobandi okima basoda bakoti papa de groupe ezobunda ya basoda biso tozokima masasi ezwi bazobunda tokimi tokoti na bandako le tokoti na bandako esengaki ke tozonga na bandako nde tozongi na bandako na babiloko kutu tomemaki wana tozongi nango na bandako kozonga tozongi boye tokoti na bandako na libanda ge totala na bafenetre nde basoda bazobundo nde na filme bandeko na nga ge makasi nde sikoyo na ndako wana sikoyo na ndako wana ezalaki na Afrique nayebi te soki na mboka nime na Afrique nayebi ke ezalaki na Afrique ndele tokoti na ndako wana nde toye koseretrouve tozalaki na kwanga tozalaki na kwanga penda o kwanga penda ya kwanga o toyebi na ndako wana tozalaki na kwanga le tozalaki na kwanga tozalaki pe na biloko mosusu pendant que guerre ezosalama babale perdi boyeboye ezwaki mwa bajour biloko oyo tozalaki nango na ndako esili ya kolia bandeko na nga biloko oyo tozalaki nango na ndako esili biloko ya kolia ezalaki lisusu te nyonso esili me libanda nano ebongi kaka te mpo tobima na bana na ndako tobandi kolela nzala eloko ya kolia te biloko nyonso tozalaki nango tole na ekenge me esili kaka lere esili eloko totikalaki nango ezalaki kaka kwanga eloko totikalaki nango ezalaki kaka kwanga bandeko na nga na bana mikie mwana moko abebe azalaki ana namoni mama na ye po alisa mwana kwanga azwi kwanga tieti nao na monoko na ye papa abimisa yango esali lokwa potopoto atie na monoko ya mwana azolisa mwana bongo tokolia kwanga bon ya pamba tozolia kwanga tolia kwanga pamba mai ya komela apres kolia kwanga mai eza te nga azolelaka ngabi nzambe na nga si tozopasi tozolia kwanga pamba ndenge nini kwanga pamba kabo tututu biso bato tobiki tala na libanda modele bato bazwi babale perdi makila modele bato babetani bamasasi makila na libanda place ya koleka eza te obima ndeni oke kobetela voisin porte bato nyonso bakangami na bandako tozolia kaka kwanga ezanga mai ya komela na ye kosusu mukangabi nzambe chance eza ndoto ngabi chance ezaki ndoto donc talaka bolia kwanga pamba mai eza te pasi nde nzambe ayekoyebisanga boye tolanda bien place oyo bandeko nzambe ayekoyebisanga Deline ndoto naloti so elakisi boye elakisi nga nayebisi bana na nga na façon nyonso na lolenge nyonso nayebisi bana na nga batia baprovision bareserve na ndako me bana na nga balingi koyoka te balingi kotosa te na makambo ezoya na kotravaille par rapport ya obéissance
bana o bako obéi ngai te bakotia ba réserve te na bandako na bango bakokufa a cause ya kozanga eloko akolia. Alobi boye soki aipesaki explication claire bolandanga explication na otelema makasi place oyo abi soki oza ndeti na ndako na yo ozwi neti réserve na yo otie ndeti exemple semoule obi semoule oyo natia yango ya réserve okau eyindi okau makambo eye na mboka semoule oyo ke ede biso obombi yango quelque part nzambe alobi ngai nzambe nazomona na comprendre mwana na nga aza obéissant. Abile ozwi mai otie na ndako na olobi mai oyo eza ya réserve oyo na message nzambe apesi na tie mai o awa po esunga ngai na bana soki makambo ekwei nzambe abi ngai nzambe na oyo kana moni yango. Abi soki osali ba course na yo otondisi bilo na ndako olobi te ke eza pona réserve ya makambo ezoya abi soki ekuti yo guerre ekuti yo na biloko wana ekosila abi biloko nyonso oyo ekokuta yo na ndako ya kolia oh seigneur nakoki koimagine te nzambe akoki koloba na biso akopia biso eza lokwa devoir nzambe apesi biso. Abi naza na posa ya bana oyo baza baobéissant o bazoyoka message mpe bazondima bazotia na misala. Abi oyo nyonso atie ndeti bongo semoule na mai na ndako alobi keza pona okau probleme ye ngai nzambe na komultiplie semoule wana ekosila te semoule wana ekosila te mai wana ekosila te po mwana na nga atiaki yango pona réserve okau makambo ye abi kosilaka jamais. Biloko mususu oyo asali ba course na ye eza atiango na ndako pona kaka kolia alobi teke na bombi yango pona réserve yebango akolia yango mbangu pe kosila mbangu ngai nzambe na komultiplie yango te po ezaki réserve te oyo ngai na komultiplie eza ba oyo babombaki pona réserve ya mwana. Abi yango moni na lotisi yo ndoto ona talisi yo na ndako oyo kwanga wana babombaki yango mpona réserve nayebi te koma moto akobomba kwanga mpona réserve. Abi kwanga wana balobaki kwanga eza mpona réserve okau makambo ye yango moni kwanga esili bango te biloko nyonso bazalaki nango esili me kwanga esili te yango moni bazolia kaka kwanga ezanga mai lokwa batiaki mai ya réserve te yango mai esili me kwanga ekosila te po ezalaki o bango moko balobaki ke eza pona totie pona réserve. Nasi tozo comprendre message ndenge ezali alobi na ko travail abi na nga Deline bolinga te mokili ezoningana po ekomama abi bolinga te ba guerre ezoya po ekomama nakoki kotalisa bino guerre ezoya na France wana nzambe aloba nakoki kotalisa bino guerre ezoya na France pendant ke bozozela o guerre ekoya na France ezoya na France na mboka moko kuna guerre esalami na mboka moko kuna guerre esalami pendant ke bino bozozela nzambe alobi guerre ezoya na France yango yebisa bana na nga partout eza baza na monde entier na bandako na bango bazanga ba réserve te bazanga mai ya réserve te epi baloba na minoko na bango ke oyo natie mpo na réserve makambo ezoya abi mpo makambo ekomama ezokokisama mokili ekoningana na baguerre batremblement de terre bacatastrophe ya ndenge na ndenge ekosalama me nga na bano ya nga oyo baotambola na kobanga nga mpe baobondela bakufa te na makambo wana me lokwa nalinga bana botosi bamessage oyo napesi yango partout nzambe alobi abi napesi yango na bato ebele bamessage oyo continue koloba abi na nga mwana nga continue koloba Adeline continue koloba ata bakofinga ata bazofinga yo continue koloba po bato baloba te ke bayokaki te
po bana na nga baloba te ke bayokaki te. Pa nalali lisusu nazali ka lokwa kwiti ya pongi na nzambe azosona nga lokwa na kwiti ya pongi pa donde ye moko azolalisa nga alotisi nga alamusi nga butu mobimba bandeko na nga titongo. Naye kolota ndoto mosusu tozalaki na Congo. Tozalaki na Congo na Kinshasa. Bandeko na nga guerre na Congo na Kinshasa. Nakutani siko naza na ndako epai ya ndeko na nga. Nakutani naza na ndako epai ya grand frère na nga. Nakutani kuna. Guerre makasi taka. Nakibo moto boy nayebi na nga ndako nete. Non pe na lota na nga ndako ne na ndoto te. Non na lota ngo te membala liboso naza na kati ya ndako na ye. Tozalaki wana. Guerre paka yindi makasi. Lere yindi mbala moko. Doki okobima kutu libanda te ba balle perdi chwa bozo mona onde ezolekana. Butu yindi tongo etani. Nazo bisa grand frère na nga bisko to sandeni anabana. Abi na nga te tongo ekolamuka na ole tongo elamuka kime kokota to obima to luke loka olia. Butu yindi tongo etani guerre yesusu makasi. Butu yindi tongo etani bana balembi biso to lembi nzoto eloko kolia ezate. Nde mamo grand frère na nga abitete nga na otika boite nazo bima libanda nakende kobuka ta mwa eloko na mwa bilanga mo ezaka pembeni wana nabuka mo eloko na ya nango tolia kaka bongo ata matiti ya mobesu tolia tosala anga bima mama bandeko na nga on dirait réalité heureusement ezalaki ndoto. Heureusement ezalaki ndoto nga bi grand frère soka nga bima ka bwa tika mutu masasi eleke chwa azongi sima abi na biki soka nga bima bo abimi azotia teti abima ba masasi ezoleka kaika chwai azomona nde masasi ezoleke akokite azongi masasi na Kinshasa lokola mbula elekaka chwa toyiba ba place euta te ba balle perdi azongi akokite nga na bi yaya siko tosala ndenge nini tosala ndenge nini nzambe na nga bozata na eloko te botie awa na ndako ata biskuit botie ata biskuit te na ndako po toliaka ta ezalaki te bandeko na nga na susu muki boye ndoto suka na susu nga bi nzambe merci ezalaki ndoto mbala mopa nzambe andolo bandoto na lotisi yo bato base prepare ezala mutu aza na Congo ezala na Kinshasa ezala wapi ase prepare bozange eloko ya réserve te na ndako mai ya réserve ezanga te mwa eloko ezanga te o bato bakoki kosivivre pendant quelques jours abi pendant quelques jours ti makambo ekokoma kimia nde bato babima abi soki batie ya réserve nga nzambe na kosala ke esila te message oyo nayelaki bino yango bandeko na nga tosatande na baguerre biso tozobondela nde nauti koloba tozobondela nzambe asala me ekomama nde ye moko alobi ekomama toza na temps ya apocalypse bandeko na nga tozomona makambo tozomona ndenge makambo ezokendela ngai mama Deline naekopia message ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali n'importe quel pays oyo ozali kozanga provision te na ndako ata mwa saki no ya loso ata mwa saki no ya semoun ata mwa babengani na mai mwa keke bidono ya mai mwa eloko no me loba nzambe abi alingi abi lokola bana na nga baza na botosi te soki akutani eloko na ndako ne ekosila po alobaki teke donc nzambe aza na posa tondima message oyo bandeko na nga nzambe aza na posa tondima ba message oyo ya kotia ba provision oyebi bato ebele nzambe seigneur nasekaka bino bato bokomela nga olobaki na biso totia ba provision na ndako ti lelo totia ba provision nga mama Deline naza na ba provision naza nango
et puis nzamba yebi ke eza ba provision na ngai ya réserve nga na mutu nyonso akokutana na ndako na nga tozanga eloko te tozanga eloko aolia te ndeko na nga mokolo yango bato ebele na repetango lisusu bato ebele bokolela na komba mama Deli na munoko bato ebele bobanda osenga nzambe elimbisanga mama Deli na lobaki boloba nazoyebisa bino tia réserve na répété susu na sekaka bino bato bolobaka olobaki na biso totia ba réserve oyebi nzambe aza nzambe aza bolingo ebile na lobaki totia ba réserve eza na bapayen ebele batiaki ba réserve po ba message na bato ya monguna bapesaka yango mutu mpe anzambe alakisi aza misala mabe me aleki azobana bato botia baprovision botondisa biloko ebele na bandako na bino botia ntina sa bakiti ntina basima bamwa bozanga kutu place botia ozomona bato ebele bapesa bamessage nzambe le atalisinga misala na bango abi me ndenge nini bango bazopesa mpe kaka message totia baprovision donk bango mpe batiaki omoni na nzambe abatela bana na ye aprotéger ba oya ye biso bana ne ata otie saki moko asemuni nzambe memanga na vision ebisanga mwa mwasi moko asomba 5 saki donc ata par rapport ba message nzambe apesa nde na ye comprendre yango ata soki otia saki moko ata 2 ata 3 ata 4 nzambe akosala ça selon makoki na yo selon espace na yo toza na ba espace te ndeko moko ebisanga nzambe ebisi atia 20 saki ya semuni 20 sacs ya semoule na bandako nio toza na 20 sacs ya semoule so tie 20 sacs ya semoule yebisanga scolaire olobo otia loso combien ozomona mais ndeko na nga linga ata mosaki moko to mibale ya loso mosaki moko to mibale ya semoule mosaki moko to mibale ya nini su totiaka na bosani semoule loso nani na nkutu mwa babiloko kaka wana mélanger po yebi mikolo ekosala te crise alimentaire ezoya bandeko crise alimentaire ezoya nga nzambe alobelanga mpe likambo ya crise alimentaire crise alimentaire ezoya nzambe abakiki obanda situ na France eza na mokili mobimba crise alimentaire ekoya yango bato na Congo bolonaka mpo na Congo lelo ezala na batomate ekoma importe non biso na Congo toza bato ya bio to bato futu oliaka bio mpe tomate yango bobuki botie wana mipiku boteki yango bato basombi donc message nayaki nango mpona loba mingi te yango oyo ndeko na nga kolinga te un jour olela na komba mama Deli na munoko atozalaka yo moko otalaka biloko ozalaki nango esili me kimia na ekoti te na mokili ata kimi ekoti na place oyo ozali obima boye bamagasin ekangama nango osala boye osuka wapi na mokili oyo baza na bango idonker na bakutu nzambe nango baza kutu wana baza na bango mafu bato bakufa te tali bango te bango bakoloba ke tosala effort toyela bato biloko olia obandoke wela bamai o bayelaka bato wana na batono wana na bacamion boweli mai wana baoblige bino ka mutu momulangi moko yo na bano kobanda ndeni bamiliki baoyela bato bamiliki bakaboli yo me leo oza na réserve na yo obondelaka na yo biloko wana nzambe akomultiplie yango nzambe akomultiplie yango ye moko alobi nzambe bakangaki na maloba na ye alobi alingi bana bazala bana botosi yango apesi message obandeko nanga abi baguerre ezoya abeki mpe place te mokili ekoningana abi mokili ekoningana batremblement de terre ezoya mokili ekoningana abi baevenema ndenge na ndenge ekosalama na mokili oyo me bana na yo bazobondela mpe baotambola obanga ye esika nyonso azali kam nyonso eyele mabe ekomele te me azala na biloko na ye ya réserve omoni nga liboso na nde koloba nga mona mayele na nga lokwa nzambe atalisaki ngaki akomultiplie babiloko tozala nango na bande koloba ke nzambe ekuta ata bana na yo mosusu esaki jour yango asali bacourse
azana biloko na ndaku alapres le makambo wana ekoya ekuta ata na biloko na ndaku po azanga eloko akolia te. Mais nzoka nde na Nzambe eza au contraire. Nzambe alobi ba oyo bakotosa maloba oyo te, ata azotambola na kobanga nga azosambela akozanga eloko akolia, yango nde moto ekoboma bango, do bakokufa na nzala. Ozoyoka ndeko na nga nga na ye na nga na message ba message oyo nga ayaka na oyo andimi aboyi yo moko kaka. L'essentiel nga nasali devoir na nga, nazalaki vraiment na kilo makasi le temps que non nabimisaki message oyo te. Mais lokwa nabimisi on a se libéré na ngai, na se libéré ngai. Problème na ngeza biloko na ngeza na box kuna il faut na zo yango na yana pe yali na ndako mai na ngeza na ndako naza na 5 sa Zambe na 5 saki na nga ya nini ya loso to semuli loso na semuli ana ndako kuna pe na box ezali naza sunani ana ndako nana mwa quelque spaghetti na tinda na Congo na tinda ba spaghetti na nga na Congo na pa sardine nganzambe ba sardine na tinda na Congo nazo ba sardine nyonso na tindi na Congo ba spaghetti na tinda na Congo pona monaki elingaki ekoma neti ko expire na tinda ki na Congo na bilo nisu donde na zabo efuna somba ba sardine yani siko no bimaka siko na tala na oshana biso awa na somba ba sardine do ba sardine eza lisu te na ndako bandeko nange eza lisu te ba sardine ba cornet beef na tinda ki eza na borsi kuna tala no na Nzambe ndenge na lisa ndeni na ndako Nzambe aza bolingwa funa kezwa biloko na borsi. Donc ana ndako naza na mai déjà muta komela mai pe pendant 30 jours akufa te. Omona mai déjà ezali eza vie, donc mai ezali na ndako naza na mwa wa réserve na loba oyo na tia ya réserve loso yali semule yali ni susu loso semule naza na réchaud na nga gaz eza na ndaku na basinga nango naza na côté kolamba côté moto naza na problème te Nzambe Nzambe atasinga ndoto yango funa kezwa biloko na mbangu po ta semule onto ngeto lia nani basadi nyonso esili ba spaghetti kei bon ba spaghetti utuloko to na loso toza na semu toza na couscous na ndako tomate ezate Nzambe na to ngeto lia semula pamba sucre yali na sucre mwandambu eza pe ya eza kutu fosi ko nazwa sucre pa na tia ya réserve sucre na somba aka na tia wana to salela kamena na loba teke ya réserve mais je crois que Nzamba yebi que pourquoi ko somba ba sucre belé bongo donc eza ya réserve na tia siko na bonzo siko na tia ya réserve po ezanga te donc wana siko soki eyindi lelo nga mama Deline na ko souffrir poto anoliaka poto na sucre tomate ezate ba tomate na nga nyonso na tindi na Congo na tindi ndambu na Congo ndambu ezali eza na borsi ndambu pe yali ba tomate wa nini expiré déjà mais ça bien na temps na ndeko na nga komi tungisa te ate loko yo bombaki se expiré ebeba te Nzamba sana biso ekobeba te eloko yo bombaki ate expiré nango kobanga na ote ba tomate o apiré wana pelete pire je crois yango nde naza na mwa ndambu awa me mingi pe eza kuna me na ndoto na nga o naza na awa soki moto aye deja napesake mpo esespire deja me eza bien tozolambela yango ezosala biso eloko moko te eza très bien batomati wana so ofongoli yango ozomwaka ebebi te me nga moko aloko na omona papo ya dati nango espire ka sikoyo yango nakomi kokabakaba yango mpona somba mosusu me nayebi te oyo natikalaki nango bapeti se bayaki nayebi te so napesa bango nyonso nayebi te bango bazwa batomate na bazwa batomate na badentifiste donc voilà donc na ngai nazanga biloko ebele surtout sardine donc nabosomba sardine ya poso sardine ya lisemu tolambi na sardine tokolia tovivre na biso tosali potopoto totie sukali tole naza pe na gari na ndako
gari mpe ngai esunga biso me nzambe na susu muki nzambe asunga biso funaki ezwa biloko wana eza na borse mpo biloko wana epuis batomati nino batomati bolognese eza mpe babengani na borse do batomati bolognese wana misu mpe ondire espire batomati bolognese oyo espire na obwaka yango lokwa toza nanu na obwaka na eza na mpe mingi te fo ata ba 10 boye batomati wana bolognese na osomba mosusu oyo ekozala ata eka ya 2 ans mpona oyebisa bino biloko oyo baprovision totiango banda 2021 2022 totia 2021-2022 donc ezalaki mingi oyo ekoespire na 2024 yango nakutani na biloko mosusu espire donc problème te misu natindi yango na carton natindi yango na Kinshasa esungi bango basepeli natindi na Kinshasa biloko mosusu ndeti batomati oyo entouré ebebi nango te naasira ata inane lisu 2 ans ebeba nango te mais lokwaka conscience nange esali ke ese espire déjà yango nazoka bango nasomba nanga mosusu kogere kaka ndeko nanga kogere nana bato mosusu tosola na bango bachangeaka baloso na ngai sinalakisa bino baloso na ngai natia na milangi oyo ya mai ya 5 litre natia baloso wana natondisi ti likolo na likolo nango natie bafeuille de laurier epuis na katikati baai natie likolo wana ti lelo banda 2022 ti lelo ebota banyama te eloko te wana kutu na ezaka wana malgré soki toolamba nazwaka siko baloso wana lokola awa na ndako oyo tokotisika mo espace eza monene nazozwa siko baloso oyo natia na milangi yango nde nazotia tozolamba soki nasombisaki mosusu na remplace na milangi wana antoka nazo remplace mais ebebi nango te oyo natia kuna basous-vide naza na ntina osimba yango te mpo ekangama lokwa mabanga gugu ekangama lokwa mabanga wana kuna asika ata 5 à 6 ans ekobeba nango te baloso wana ekangama eza conserve ekangama lokola mabanga do bandeko nzambe amona moko na moko natiki bino yango nayaki koyebisa bino ndeko nanga guerre ezali toza na temps baguerre tokita tomata guerre ezali tozobondela ekokisama na volonté na ye eza na volonté monguna te mpo atangisa makila mpo année moko boye je crois année passée to année oyo toleka année passée te 2022 le tobanda kobondela tozali na retraite nzambe ayebisinga ke bafiti bakoti na Congo bayimbi basala guerre na Congo mpe koketi na bakongo bobondela mpo esalama te ozomona nde tobondelaki nzambe mpe aepaniaki yango elekaki kutu 2 mois te nde bakomi kokanga bato kuna oyo na sa mabulu nasi bozoyeba message wana apesaka napesi message wana nga binzambe ayebisinga bafiti bainfiltre bakomi na Kinshasa ntina bakongo tobondela mpo monguna ninga tangisa makila na mboka Kinshasa yango tobondelaki nzambe epargnaki yango ata nde tozoyoka bamessage guerre na Kinshasa guerre boye tobondela eza na volonté ya nzambe na volonté ya monguna esalama te eloko nyonso soki eza na volonté ya nzambe ata guerre ata eloko nyonso eza na volonté ya nzambe seke ezomema vent ya sika seke ezomema likambo ya sika ozomona me baoyo bakotambola na kobanga ye nzambe akobate yango eza temps oyo ya kotika mabe kotika nyonso ya mabe oyo ezopesa nzambe lokumu te mpo nzambe abatela yo mpe libota na yo ekobika ata mosusu na nzela na yo ozomona raisonne yo ata bandeko no bandimi message te me yo ondimi yango ozwi otie mwa provision na ndako le yo ozala na bango babika na nsima na yo yango bible elobi ke moko andimeli yesu masi abiki ye na libotani yo oza na kondima ondimi message nzambe amoni kondima na yo aolinga ta tika bandeko no bakufa bana na yo bakufa mabe ekomela bango mpo ozala ta kuna makasi olia biloko yango te ozomona oya kutu koloba nzambe nga mpe nakufa kaka mpo libota na nga mobimba esi ndeni yango moni bato mosusu nzambe akobatela mpe mabota na bango oyo batambola na obanga nzambe a travers kondima na bango ozomona akosala ke bozala esika moko lelo ozobondela omwaka na mokolo si naloba de ya biloko na orepete omwaka mokolo mwana kende classe boye fièvre mwana lingaki classe diarrhée mwana ke mosala kete mwana mosusu kuna mama na oya kotalo na oya visite bayi kokutaka na ndako na wana mpe makambo yango eyindi wana nzambe nda protege bango mpona bandako na biso tokutana na bato mosusu biso tokanisi te nazoyebisa bino balie de refuge ebele ezala ata mosusu na bandako na biso
nzamba komema ka muntu moko boye o aza na posa ka bikisi asali ka ngolo surtout ba o bayoki ba message ote nzamba ko permettre ka kutana na ndako moko boye o batiaki mwa réserve mona ndako wana po abika na si tozo comprendre message nde ezali nzamba za moko na tiki bino kimia na Yesu Masiya eza na bino amen so na bosendi kamsu na oloba na video mususu po bando tongo ezali tellement ebele mais oyo kaka na kangi mpenza oyo na moni ke naloba bino eza bajara ya makambo oyo boye oyo nzambe atalisi nga nzambe mona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen.